Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Salut chers amis internet, c'est bien moi votre humble serviteur Erlove Erabolingo. Appelez-moi l'enfant dédié. Babi folonganga fobomana nunzambe. Merci Nabino abonner tout ya Son Père TV. Vous s'abonner massivement et pas ya Son Père TV, vous allez jamais déci. Na pesi mbote na migra malondi, migra yanga Montréal. Lelo naza na plaisir ya royamela bino o abino mokondeko. Actrice moko ya munene ya mboka na biso Congo. A joua beta na kombo ya Gracia Nzimbu. Lelo na yembe bino Gracia Nzimbu apesa biso lelo makambo. Bonjour Gracia Nzimbu. Obosani Messi noir autrement dit la tigresse. Wana kana mbetu yaya. Gracia. Nga banina nga bien yoke na nga suma mba metu. Nga la pesi na nga mbote. Olobi Gracia Nzimbu wana za kombo ba botelanga. Messi parce que nga so na koti na scène fona tiabi. La tigresse eza na mbetu. Po bato ba la tigresse ba kaza lokwa na zaka brutal onité. Trop tendre donc moi ezate même na mbetu ndesko na ka mabe. C'est ça. Grâce à yo banda nonga mabe. Il faut franchement grâce à Nzimbu. Na peso mote, onimino mote la to keno o meminga. Bon, la tigresse na memio kana la tigresse non la tigresse bongonde skongai. Erlove na sepel ko sa mission na yo donc to kende penana ningi to ke likolo to za ba CCT. Ya soto ke likolo. Da to ke likolo grâce à Nzimbu alobi to kende likolo na ye abito ke na CT. To za na CT na grâce à Nzimbu to même toujours likolo. Babonner tout. Il y a Son Père TV. Vous s'abonnez. Vous n'avez jamais décidé. Ah, vous avez ma bien. Vous avez pesa mana nengemoko. Il y a normal. Grâce à Nzimbu. Obito qui est likolo. Grâce à Nzimbu. Tango. Arabiema. Natanga kala. Natunité grâce à Nzimbu. C'est nga tuni. Tane likara ya to so la tana ba expression. Pour tout ça la théâtre. Natanga kala kutu bakoko na biso otala bomona libele zo diembela mipende bonga tieka lingwanda. Donc Abieme lorote te wana ezale na tango kala wana ezale wana lobite la mesa la ramutute donc mingi de katina nga donc libanda boelo te libandelo te katina nga kande libandelo te katinende kaka grâce à Nzimbu ten le kimwe belé ozala ki pemene ya José de Londres Sida Bilé le koko soit quoi zapi père na biso père na ngai père na nga père na yo on a recoupé bino boyamba bien à standard mais standard et kenda wapi standard au kende wapi c'est trop dire na ebité mais ngane na pema na longwa te ko longwa c'est trop dire mais na pema na vanda na ndako par rapport à mambo ebele nde na vanda na ndako mais jour ya joza ko la muki alobi ke standard ezongi pona ebi na ngate so ezalaka abi ke zongi ayebi ba soda na o bazaka dispo po na eba ya facile moko kutu ya sakana te po ngande na abwe président muso ko kangate fozaka José dabino bozela ya José azonga po standard ezonga mais ya José va kende président José de Londres koko soit avant kende atikela bino nde standard bino ne botikala ba responsable na kati ya standard so standard na minito eza kozala te ils ont coexisté. C'est que Zabino nde bobomi et loko ya José. Bisonde to bomite et compréhension de e bomi et loko ya José. Plus dans na koko décortiquer ba mamsoute po e na normal te e loko ande na otolo bano awa na mutu moto ko diriger nga loko président de Londres. Donc de to tikala biso mo boto zala biso na biso ba chef et puis biso to futa chaîne biso moko inane na ndambo. Biso moko président place azaebi. Donc toi batu mo boye yoko ko kemba na eloko na oteto 11 ans to batu basala ba 10 ans ba 11 ans ba 12 ans ba 9 ans ba 8 ans bazala na standard oko kemba na eloko mono te par exemple 10 ans par après mutu mo boye auti kaka mpaya mo boye ale ba tia bando diriger bino donc et simba te moko to po batia ye il faut ba solo là moni likambo ezanga giana ya ko vanda dans l'ensemble ya solo là. Soko solo lipoya José Penda ayebi ndenga mwana moko ya José bako expliquer bisote ye azala na biso le roi yenda sala biso et puis président ya bien ya kimia ya rozala bien le roi José de Londres azate donc ezali na Willy Mambo
yena Willy Mambo wana lo ba place yo wuta o bien ndeni dans ce ko ba place on na wuta wana salon ne na wuta la na ndenge ba memelanga na ba valeur on a zwa na kokokota na groupe mususu te pendant na mona ba président lo kwa ya bango te puis na o meka pété po biso na théâtre ba président belé ba na ba président mo boya bazonga zonga. Ok, ba président mo ya bazonga zonga grâce Nzimbu na zonga kaka na maloba mo utso ba ke no okoki jamais kozwa eloko eza yo te ozanango pendant 11 ans 10 ans ke mutumo eloko na yo ke mutumoko mupaya moko aya azalwa mukonzi na bino wana sko on na comprendre c'est que ça na mutumoko ayaka na standard ayaka pa konza bino obino bo sepela tende bo boma groupe ya José omoni on a bino o décortiquer te poso na décortiquer kasi non lobit ba abonné tout ya son père TV bazana posa roye bango ba abonné son père biso nyonso Patrick Engambe Kaluji Gracia Nzimbu na tu ikoli ba soda ya sida ba evodi ba Marco Mabiala do ba soda to vanda penza parce que mupaya moko ayaka azwi liboso ya mamsusu oza ya leader bozaka na leader boko ya kate bo mema na bo mema ngoti na groupe Simba te donc biso penza ndelo to boye puis to telemaka wana so mpaya to koyeba pe kombo en tout cas na yeba kete bo muto ayaki na groupe na bino na yeba kiye na linga na peso kombo na mona bo me koyeba ona reconnaître na yeba soute kombo eza soute mambeleke be na mutu papa mboko eza mambo be. Merci beaucoup makambo eza mingi na mutu mboka eza makambo ebele ba moi ba mbula net mikolo kombo mususu na koripo ya tout kompe kokoya te mais titu si c'est mission so ye na olobananga grâce à Nzimbu encore lobe to kende kaka likolo to kende toujours likolo na grâce à Nzimbu toza lelo na problème moko na mona biso ya théâtre problème ba producteur ba bino nyonso ba artiste bokoma na bino ba producteur wana bo jouer bien bo sala musala ngo na ba norme ou bien fa bo tikela ka bato ba banaka musala yango ba continuer nango na comprendre ma question to biso ba artiste comédien Comme grâce à Nzimbu vandi yomo producteur obengi ba mir malaka non ndimi na ngakutu ya bongo ngala ndimi ya bongo ke onde koma kiwana oyo ndenge zalaka producteur avana apesa rôle to ava ozwata mwa different to oleka na film na fois yeba yo nano aye bonene une fois bengo zada yebi ayebi grâce à Nzimbu yo yebi ko yeba ngo papa to masque to sande mission sans tabou donc to leka na non na tatami na mbetu na ekwa faut panzela enano amoni mboka lia après ozwi rôle après comme bengo na ba film na après nini donc yo zo pesa po ani nango o nzamba pesa ngawe zande ya ba producteur ngapena na vanda kana ngana boya kana nga bêtise vomi kutu na vanda na nga mirma benga ngana bi mirma nda benga boso na ke na jouer po mirma pa nga olukani ngana bo simi moko numéro moko azwani pananga donc ane loko zwate son père abengi nga minata o kokete abengi nga ona na kena tuna nga bongo na suka na zongi na tie nzungu na nga na moto to na futi mai na nga na courant kena ke ko tia mutu na nga place mo be ba ko luka nzoto na nga ayebi couleur na nzoto na nga ayebi ni na nga pona saka na nga pour rien maobili kama mima bo asimo mais to moni pe maramba simo ko ngope ko mo circuler trop na monde de théâtre surtout na monde de média maramba simo ko isa côté basi ya côté mibale circuler trop et puis lo ko ngweza ezala nango déjà et lo to kamote ko mikolo e komi ezala ka déjà et puis ba osala ngweza na bango ba continuer so ba moni ngweza bien merci ba continuer bango nde ba moni ngweza bien ba continuer na bango so o amoni pe ka ko sala ngota sala ngoti mais grâce à Nzimbu bien habillé Maman, oui, finalement, ma fossette. Donc, tu n'as la boyer na Londres. Bisous, bye. Ngapena na kenda zandu te na bina ande basomba te so te ke la ngelo kona kokati. Nge uta kakeye. Grâce à Nzimbu e uta kaka eye. Grâce à Nzimbu, nangi to solo la moi muke. Na sujet moko boye. Naza nango awa na kati ya problème mo. Ya fille boye azala mobile na bazala bien. La fille aza très sérieuse. Aza vraiment sérieuse. Na relation ya na mobile na. Mais mobile ne aza moins sérieuse. Moins sérieux pardon. Ami tuni question. Ami lobeli que non
pourquoi biso basi a bien, basi a sérieux, tout ce qu'il a toujours na mibali, il y a moins sérieux. Dans un poste à tout PC réponse moro ni na koki ko sala. Pona yoza moi si on a tout parce que yoza moi si. Yoza sérieux, ngamba na moins sérieux. Ninyo yo ko sala vers nga peut-être au ramener nga na ko mata sérieux lokola yo. Moins sérieux. Non, naza mobulu trop. Ya basi. Oui, parce que na bolingo to linga. Bolingo na loba elo moko. Bolingo zelo mo bo esenga tracasserie te. Omona. Ngai na makambo na pesa conseil moko. Moins sérieux wana ko continuer te tika ye. To, so moni ko zokoka ko tika ye te. Yo pe koma moins sérieuse. Nzete to matelaka yango to kitelaka. Obomi na epé yo pe ba ko bomo na epé. E omoni mutu aza mobulu aza boye o meke sala boye simba te to otiki. So moni otiki te yo pe koma bashida na yo. La fille les problèmes est nini. Omoni moi si soka lingi. Moi so alinga. Akoka voit même pas ko tricher mobile ni. Même pas ko kosa mobile ni. Kasi wana za mabete omoni elonde ti pona ngai. Basi pona nga bazala bien. Basi bakoma infidèle ezalaka par rapport à mibali. Nde ba esprit comme akokota ndeti nga ebelenga na kuta nango. Nga na kokolela kateto na tuna conseil. Mobali so okabate na olukela o akabaka. Mobali obima libanda na basi nga pe na oluka na zape libanda na yo kapel lengi nga dendo libanda nde baloba izaka lengi koleka obakalinga na ndako. Nga pe na omekango. Nga na kenda bongo nga zaka otie. Otie so lingi nga tia te ope ko tia te. Mais moi si pe bongo eza mabe. Te bongo eza mabe te. Oyebi tellement ke na vandaka boye mingi. Omone msu mobali mo zalaka ne batamo boyo osutuka bo senta basimba le poni yo po yo bandoka nga maboko. E banda na comprendre na mobali asakana na ngati. Nde na zabo pena mobali asakana na ngati so ke na mabe nga pe na keno mabe. Donc grâce à Nzimbu si je comprends bien. Grâce à Nzimbu conseil au pesa ndeko na biso. Nazoli musala na yo a comprendre te otiki. So mono kokotiki te wana bolingo makasi zwela ye adversaire. Avec l'état o sepela na wana makasi koleka ye otika ye okoma na o wana ya kimia. C'est tout. Grâce à Nzimbu. Merci na conseil au pesa ayokayo. Ayoko ana son père TV nde ona biso. Oki conseil grâce à Nzimbu soki oko sepela nango. Ozi, mais nga Air Love tant que Air Love. La préférence c'est pela nango po ozala bien. Omoni viso oza mafu ndeti nga bebana na koma mafu na konda te na garda kata yo yango na nango po mafu moko ya sakana te. Mais moi si pe na vie trop kozala mafu eza pe mabe. Bongo pete moi si pe so ozo nyoso ozo kwanke ozo bomba pe malade. Vaut mieux qu'on se défoule. Non, qu'on se défoule, non que ça la m'en yo pe la tabima. Non. Moi si nzambe asalaye pour na azana na. Ozo pese conseil à mabe o pese malade. Non. Kasi yo ne tango yo no pese malade parce que tango yebise que. Na préférer que to ke vanda na ba camarade no le ki sa attend. Ba se ki sa ko sala ta moi bien que vanda na. Non, moi si aza pour na vanda na kuna bana. Grâce à Nzimbu, peut-être au conseil au ça. Je pense pas. Mais non, mobali so uti musala oye. Faut s'occuper na moi sinon. Mobali ozo tenter. En tout cas moi si yo pe ko zolé tenter. Non, faut yo pe sende conseil que non maman. Kasi yo tuni opinion na nga na ebisi opinion na nga. Mais yango wana ndeti pona nga opinion na nga yango wana. Donc zala penza bongo garder ka bandi wana tiko lela, tiko tuna ba conseil. Salonga na ebisi yo moko omona. Ndéonanga, et ça passe sur celle au grâce à Nzimbu apesio. Ça toujours soumise. Et là les ani. Bongo la papa sala ya mabe et comme malamu. Yo pesa sko papa soit amour. Papa wana auti na famille te. Ba éduquer était pas bon pour yo zwa temps ya ko rééduquer. On attend. Mais grâce à Nzimbu. Éducation na pona bana na yo o robot. Est-ce que oyebi ke okomaka lisusu mama et pas ya papa? Oui, mais papa azala na nga bien. Mais kasi babi. So azana nga bien to sanga ba merde. En tout cas nga pe fone les merdes. C'est ça. Grâce à Nzimbu babi maman aza mtu ya bomba papa bana. Maman mtu ya bomba libota. Tant siko yo pesa ndeko no moi si conseil so papa abimi. Yo po bimi. So papa ache A, yo pe cha A. Est-ce que ça vraiment digne ya rozala maman? Oyebezelo moko mama biso banda loba na biso. So lingo sunga. Exactement ce mobile à lobby oh fourchette.
yo otala na misu omona ngombeli yo zonzima eza fourchette otinde na libulu so eza fourchette eke ya le beza fourchette yo moni ngombeli eza mbeli faut yebisa e c'est ça. Merci grâce à Ntimbu c'est ça. Abonnez tout il y a son père TV beau s'abonner massivement. Gladys Etenda en direct de Canada nabi s'abonner awa na son père TV. Chantal Nick ba Chantal Aboupia de moi s'abonner awa. Mon boss Ramsès Yoba en direct de Panama. Adrisha motomètre Beba Zibé beta gauche beta droite. Tous s'abonner à son père TV. À son père TV te opesa makambo. Tozwa makambo makambo ne makambo Aminata son père ya ngandeko merci vraiment na ndenge vraiment obengi wondeko na yo akota na katsamba makambo to pesa ga makambo ndenge zo senga ko pesa grâce Ntimbu tokomokoma presque à la fin ya émission na biso pression na émission to sala émission pression na émission wow. Donc ça va quoi. Et puis on se retrouvé chez nous, on a battu quoi, on a battu donc na au moins la ronde na comme ça là. Pour naza les moko na assiette na ngado na habité quoi. Son père Nzamba Sunga Pambolo ke liboso Air Love donc bino tout ba cameraman bino tout donc non na mona bato aboete quoi. Émission kitoko. Merci na grâce à Ntimbu alobi émission eza kitoko. Babi grâce à Ntimbu baleka boyete so l'équipe to 4 émissions la minute to 4 émissions ya problème. Parce que grâce à Ntimbu aza mulongo moko ya batu. Mulongo moko ya batu. Faut à dédicacer. C'est trop dit na bosani bango donc 2020 bosani bango. Na bosani bango na yeba lisu ba kombote mais ma copine privée oui, vina mbombo ba fossette na Londres veut dire wana pena ya kala ya tongo ya likemba donc mutaleki azate Cynthia divanga donc divanga ya ba divanga na Angola mutaleki azate donc omona ka Angola tinda na passe mais Cynthia so lobia tinda na ebite kwa divanga de moi nanuka mai ya oyangoyo la yekela kama boss Patrick Engambe le poids lourd de la presse yayo yango vedi mon papa na la première fils na zoza la boepo na yo quoi donc na vandi boe trousse moi $20 moi 10 moi 30 moi 50 la yekela kama boss donc yayo yango bisous bye. Merci beaucoup na balandi nyoso ya émission oyo pas son père TV merci na bino nyonso ba ebozala fidèle na son père TV ba ebozala fidèle na ndo na bino son père TV mais grâce à Ntimbu avant la carte émission c'est comme si Bosani ko pesa numéro on repesa son numéro bon autrefois dana pesa ka na son père TV mais na bana rebandela kaka quoi 243 89 745 42 90 243 89 745 42 90 donc dès qu'il appelle les quotas ngamona yambana zana birote o komi na WhatsApp ka yango na salle la cadon na lela bino bye. Merci grâce à Ntimbu alela bino trop parce que ana son père TV so yé faut lela ka batu peu faut la ka bien na batu parce que fimo za la ka bien na batu boy vraiment na ebité merci na yo vraiment Aminata son père ne sikozali. Merci ba respect mingi na yo. Merci beaucoup na Mirmala Canon. Babi Mirmala Canon yaza mutu ya batu. Merci na yo. Merci beaucoup à toi mon papa chéri. Yenga benga papa Patrick Ngambe. Yenda pesa yenda fongola awa. Yenda fongola na monde art yenda fongoli awa. Merci na yo papa nanga. Merci na yo mon papa. Oyo vraiment apesa Air Love ba makambo. Autorité ambraze yo ba mobala bato mama Jita ngama. Papa Bataba Sandrine Yoba, Papa Bataba Nadege Yoba, Yaba Hervé Yoba, Yaba mon boss Ramsès Yoba, Vanessa Yoba, wana ba sœur nanga ya palais, Babi Davina Yoba, la cadette, joyeux anniversaire encore à Gracia Ngama, anniversaire na yo pe lisusu Nirsia Yoba, wana babi bébé nanga, wana bébé nanga Nirsia Yoba, merci na bino tout.
oyo bolandi biso na émission oyo epa ya Son Père TV. So bo sepele na émission bo bengi biso bo encourager biso. Soki tu oza ba défaut bo bengi biso bo encourager biso bo pesa biso ba conseil et ça bien. Ba binde bo manzambe. So bo minzambo longi Air Love. Siko esalo pasi yo bo manzambe yo anani. Mais ça peut pas si pour longanga. Merci beaucoup. Et Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîtier marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la